c'est moi Nicolas Balinamina. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, Ndeko landaka yango, Ndeko talaka yango, na Vincent Makeba. Mes chers frères et sœurs en Christ, shalom, 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 c'est vraiment votre bien-aimé, le pasteur Vincent qui est devant vous. Aujourd'hui, je viens pour vous motiver. C'est la parole de motivation. Pour vous expliquer et pour vous dire ce que Dieu a mis dans mon cœur pour partager avec tous les enfants de Dieu. Même si tu n'es pas un enfant de Dieu, je crois que tu vas être motivé à travers la parole que Dieu vient de me donner. Shalom, shalom encore une fois. Et Bozalabongo Boye Bolamuna, chaîne Abino, Ciel Vert TV, chaîne Oezali 100% na Bunzambe, Oezali 100% na Makambo Yanzambe, pour nous motiver Bino, pour nous exhorter Bino, pour nous édifier Bino. Yangwa Tozawana. Nzambe alekana kopambola yo ko zapete ko changer pe chaîne te ndenge kulutanga mokaza ko ba ku changer chaîne to tikala wana okozwa bongo ba parole ya malamu na pesi bongo grand merci et pas ya mutaza bongo na caméra Josué Liwanda Brom yebe mtazali réalisateur ya émission Oyo pourquoi pas grand frère naye aza peme naye yazotala kaka na mo musika lelo l'homme valable, ingénieur Cédric Makela, moi en tout cas, Nzambe petit frère Jésus-Christ, cerveau électronique, Nzamba Pambola. Et na Pamboli, mon très cher enfant aussi, il y a pas ça, mon frère Nzambe, le pasteur d'Angola, Flamme, Nzambe Alekano Pambole, Pazawana, je crois que. Donc, c'est une mission dans Gongezali Koya, Nzambale Kano Pambola. Na Pambole, la présence, il y a cette grande fille, cette grande fille très intelligente, bato n'avait qu'à voir Mamindele. Makela Jade, Nzambale Kano Pambola, la servante de l'Éternel, Kolo Alekano Pambola. Nabo c'était pour Pambola, Bokilo Nangai, Maman Marcelo, elle est là. Nzamba Pambola ye na Pamboli cheki danga mususwa ye pena za li passa ya mon œuvre d'art Nzamba le kono Pambola ye babenga ke Gisèle Mboyo ngana benga ke la longue jambe Nzamba le kono Pambola ye mona moi si a belle taille belle de figure vraiment Nzamba le kono Pambola ye et ça soube famille na ngai mobimba ya makela lelo président mukolo bonene pona biso et na bo c'était ko saluer mon œuvre d'art yemda so na bosani ye donc le président pena o benga ka péché mortel mon œuvre d'art Bénédicte Makela Nzamba le kono Pambola ye eska motema pe moto ya papa Vincent Evandaka Nzamba Pambola bana nga ba plamidi ba Beliver ba Barachi ba Babi ba ngoni surtout sans oublier Toubi pas na biso awa Esther Nzamba le kono Pambola moi sa mutu ye longi rondre Nzamba le kono Pambola ye bino no suna fune bota Nzamba Pambola bino pena ba baso azolanda biso aujourd'hui na bisaki bino ke tozo kabola bino parole la motivation ndenge Jade Makela alinga na loba parole de motivation oye ko motiver bino natina elo komoko ya bomo ina yo otam sokipa ngo te mais ça très important pour na bomo ya muto sur la scène moi oyo dans aboko partager natina ya la délivrance. Qu'est-ce que la délivrance? Comment tu vas la délivrer et pourquoi la délivrance? C'est très important le koyo. Batomi be baba kaka ko délivrance. Délivrance c'est anini peut pas ni délivrance peut tu vas la délivrer ndenge nini. Bien aimé délivrance c'est très important. Mais avant na bandana nous tikana bonde la muke. Seigneur Dieu de gloire yo zanza mobongwanité na pamboli kombo na yo na tiki moi 25 minutes oyo tokolekisana bana sa maboko na yo pesa moseno mayele ya koloba makam oyo nzambe ko édifier oyo ko motiver batu pona tina délivrance pamba te muto azali délivrer te na bongo ne azana cortège à ba problème mais muto azali délivrer akozwa kimia comme dit la parole de Dieu yango tika te maloba oyo nzambe et ça la quelque chose à mité mabana na yo pour ta gloire au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ na saint pe na bondeli bongo. Amen. Merci beaucoup. Est-ce que vous allez maintenant kolo maboko
pour la parole ya lelo. Nabi que ça parole la motivation, ça prédication te, ça exhortation te, mais c'est la parole de motivation. Alors bien aimé, mutu na mukili. Tango nzambe akeli yo, oye na mukili, yeba ke oye na monde ya bitumba. Ndenge bato yo balobaka na lingala indubi ekpembo to kwebende. Oye na monde ya etumba. Oye na monde ya ba problème. Oye na monde ya ba difficulté. Oye na monde ya bipepe ya mabe. Ya wana biloko befo bolandaka yango po oyeba comment tu peux faire pour être bandoko balingami délivrance contre la kata ya bomo ina yo. Oye ko sala muto yo boteme na kati ya libota. Mais tant mususu mikakato na liboso e ko sala kati ya libota yo botami mi pepe mabe. To botama na papa na mama, mama na papa na ba botama pe na papa na mama na bango. Mama na papa na bo ba botama pe na ba mama na ba papa ya ba papa na bango. Donc omoni to sala na kata singamati ya singamate mbele. Yomoni ba tameli balobi famille eza lokola singamate mbele benda na mekata na kate. Mais na kati ya famille makambo eze ebele. Tant mususu possession ya liboso babi pepe mabe liboso oyo ngano tozozwa ezotana na ba famille na ba descendance ya ba famille na biso na bato bazala na ba makamela bango et bota ba porte fongola ba porte ya ba possession ba porte ya ba problème pour la bombe na biso yango na to sengaka to lukaka délivrance oyo ko ça délivrer na ba lia famille oyo ko ça délivrer na ba système ya ba famille oyo ça famille na ba totem eza na ba mpungu eza na ba magie eza na kati ya sorcellerie eza na kati ya ba lie moko boye oyo ko ça délivrer na yango bien aimé mais tant to kolaka tozala na bato tango botami bato musuba baza mutalibanda maya memiyo tout ça banini tobotamaka na ba femme sage babenga na ba coucheuse ayet baso akwaka na maboko ya bato mabepe okomi posséder tango tokolaka bandeko balingami tosakanaka pe na baninga okokuya pe na milia baninga mususu o baza posséder okomi posséder ba posséder yo tango obani kokola okomi jeune garçon jeune fille obani ko sala bolingo obani kolinga oyipe kolinga bato mususu bazala milieu mabe bazala ba problème kati na bango bato bazala ba cortège ba problème et ba contaminer yo parce que possession ezaka transmissible muto azana yango aza possédé agipe ko transmettre yo possession wana dès que yo komi ozu contact na ye na balolenge ebele mukomususu na komi sabino ba contact nini oyo esengaka ke mutu azala azwa milimu mabe bobi esikanga na uta na misala ya bokeseli na yebi biloko wana tozwa bato mususu kaka pona azwi contact na ngai tozwi contact na kamana na ngai tozaki na ye na musala moko muto tozwi ye alors tango bani makamba bolingo obani kozwa mibali to bani kozwa basi ba porte mususu ya ba lien ya ba possession efungamaka pe wana à part wana tozala ba camarade okomi na ba mi na ba mi ya bolingo ya intimité te ba mi neti ya camaraderie ba camarade ya mibali ya basi banini et même rappel ba tu pe na ba possession na développer à côté lelo le ke likolo ba mususu tango yo koli otambola telima mabe otambola mabe akosakana te et même rappel ba possession na pesa un exemple moko à part makaba bondumba na maka mususu okena na ndaka batu tango mususu okuta appareil ya batu ndenge ndeko moko ayaka na ndako nanga moko mususu ayiba appareil ya mabene et que memele pe ba possession parce que tant ça ko regretter pour le loko na ye yo zui ango et même makaba possession yo mona ka batu mususu azwaka makama plus tard na tina ba makambo wana à part ça à part maboko milai kokota bandaka banganga kokone beta bazeke kokota na ba science occulte kokota na ba temple moko diabolique satanique okoki pe kozwa possession oyipo koma posséder alors makambo nyonso oyo ezosenga mutu délivrance alors bazwaka délivrance epai ya nani
bazwaka délivrance epai ya nzambe. Nzambe nde mutaza na makoki ya ko délivrer mutu au nom de Jésus-Christ. Alors, pour pe mutu azala délivrer. Nani oyo akoki ko délivrer mutu? Mutu ako délivrer mutu. Azali mutu oyo ye moko tout d'abord kati na ye aza na milimu mabete. Aza na makambe kati na ye te. Aza na ba démon kati na ye te. Parce que un démon ne peut pas chasser un démon. Mutu wana aza tout d'abord mutu moko kati na ye aza na misala ya diabulu kati na ye te. C'est pour cela soko tenge na Bible. Au moment de Jésus azoloba ke mukolo mukilo azoya makokutanga ne loko na ye te. Yango mona ki Jésus-Christ est notre sauveur, azaki na facilité ko délivrer bat. Parce que yemo azaki posséder te. Possession ezaki kati na ye te. Alors, ba délivrance mi to zomo na lelo, eza ba délivrance te. Pour muto ko délivrer yo, il faut yemo ko tula boza na délivrer. N'est-ce pas vous comprendre? Et nakanisi si vous êtes dans la prison, muto ko sele ba démarche pour bima, il faut muto na zala libre. Azam talibanda. Pour muto ko sele na kata prison, ako sele ba jamais ba démarche pour bima. Bon ben c'est muto za libre, muto na okangola yo. Yango moni Bible bi, si le fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Parce que quand il y a fraude ezate, masumu ezate, ekobo ezate, impudicité ezate, moyibe ezate, possession ezate. Yende soka kangoli yo, okokoma libre ya solo. Alors, et puis, nani oyazali censé à délivrer mutu. Mutu oyo moko ntuwa boka de possessualité, et puis mutu oyo nzambe to Yesu abengi pe apesi ye mitindo wana ya kokende ko kangola batu. Soko tengina Matthieu 10, au ben verset no chapitre 10 au ben verset 1, tino kita, au moment de Jésus benga ki 12 disciples na ye apesi bango autorité, na pouvoir, pe na puissance ya ko benga na bilu mabe, ya ko pambola bato ko bitsa ba malade. Ozomona, mutu oyo nzamba bengi te, Yesu aponi te, apesi ye mitindo wana te, apesi ye charge to mission wana te, akoki jamais ko délivrer mutu. Bato mingi baloba ke ba passer ba délivrance, eza ba faux délivrance. Tozi la deuxième sorte ya délivrance wa tusu ba passer nango, ba benga yango exorcisme, ba exorcisa yo. Et ça le mingi mingi pa ba sango. Ba délivrance te ba exorcisa kabatu. Ouais ça ba délivrance te. De vraie délivrance, et ça la maka au nom de Jésus. Alors, biloko eza kati na yo et bimi. Nakasi la deuxième partie, tokolobela yango. Biloko eza kati na yo, oyo ezo nuire vie na yo, oyo ezo bebisa yo et bimi. Yango tokobenga délivrance. Donc délivrance ezali kolongola mutu na. Nazongeli yango. Délivrance ezali kolongola mutu na. Eloko boko boye, oye kanga yo, elia yo, e posséda yo, e condamna yo, siko bazui yo, balongoli yo na yango. Nde babengaka délivrance. Est-ce que toi kotanga mukana nzambe, servant de l'Éternel, Jade de Makela, ma fille chérie, akotanga na mukanda ya Pison, premier livre akotanga na biso, pe na deuxième akotanga biso na Luc, akotanga yango bona très belle voix. Il y a Jade Makela boka e kala mikolo kala minta ozonga la bémission yena mama na ye mama bene ba ozonga pena ba journaliste ya Selver TV vraiment que ça la malam Jade toké. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ le livre de Psaume chapitre 68 le verset 20 na ba Bible mususu roko bima 21. Dieu est pour nous les dieux de délivrance. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Je répète pour une meilleure audition. Alléluia. Dieu est pour nous les dieux de délivrance. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Ko gâter le rôle là, ayi ko pesa yo un pifo
privilège wana ya kobatela yo na kufa. Tu vois, biso so ke nzambe na biso azali nzambe ya délivrance. Lokola nzambe za nzambe ya délivrance, na kosenga yo ndeko. Yo mtoza na cortège ba problème ezolanda yo. Yo mtoza na ba makambu ya ndenge na ndenge. Omona ngo normal. Ndenge ndeko moka benga ngabi pasteur Vincent, oko sambela te pona kufa na ngapo pasteur kinga ite. Ngala zali prédicateur de la mort te. Nandimela mutu oyo apesa ka bomoi. Yesu aye ko pesa bomoi. Yesu aye awananse. Yesu aye ko pesa bomoi. Yesu mobi kisi. Nabite mama. Ngala samba pa to bakufa te. Mais la samba la rapport à batuma zoabo moi. Yesu abenga ngai pona kopesa bato vie po yaki pona pesa bato moi. Alors bi je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Alléluia. Qu'il soit en abondance. Yesu akapona ko bomba batute. Akapona ko bebi sabatote. Akapona la kele mabete. Yango na piso molobi nzamba za pona biso nzambe ya délivrance. Azali ko battre la biso, azali ko bomba biso na tini makambo etali. Koufa, bien aimé, est-ce que vous allez, alléluia, Lucas délivrance. Pour que Lucas délivrance, et pas n'importe qui t'es. Pour, bien que Lucas délivrance, c'est pas motomoni, c'est que bengi pasteur. Oza milima basakoli, alobi, nazala molima kosakola. Te, nzambe asala ka délivrance na volonté na ye, et puis pas ya mutu ya lingi. Pasteur moko taza spécialiste à ko délivrer batou. Nzambe kati na biso. Tokati na nganda iko sala ozala délivré. Totanga deuxième chapitre na verset poto sukisa na Luc. J'ai lu le livre de Luc. J'ai lu le livre de Luc chapitre 21, oui? Le verset 28. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Or, quand ces choses commenceront d'arriver, regardez en haut et levez vos têtes. Parce que votre délivrance approche. Je répète pour une meilleure audition. Alléluia. Or, quand ces choses commenceront d'arriver, oui, regardez en haut et levez vos têtes. Parce que votre délivrance approche. Alléluia. Botala na likolo, botombola mituna bino, botala malamu. Pambate kokangola manabino ekomi pene. Yo mutu nzambe a permettre Olanda parole motivation oyo. Nepsio ke kokangola manayo ekomi pene. Quel que soit ma problème na yo, Jésus est vivant. Alléluia. Jésus est vivant. Yesu azana bomo. Sona bani ko tatola yo makambo nzamba sela ngananu. Wana zainga moko abenga kingai akangoli ngai apesi ngai mission. Aiko pesa ngai mwasi, aiko pesa ngai bana. Oyo nzamba azosala na famille na ngai, na bana na ngai, na mwasi na ngai, na libota na ngai. Bien aimé, tam soko le bake, toza ko inventer makambo, ko inventer. Ne bato baka tozo fonder makambo. Réellement, Jésus est vivant. Délivrance ezali très important. Ce qu'on a délivré te. Atozo sambela. Atozo ken église. Atozo zobi sakoli. Ato komi camarade ya pasteur Vincent. Ato komi moninga mama bene. Okomi camarade ya pasteur Flamme. Onga na ebani na évangéliste Cédric Makena. Onga ikutu to metaka kati na servant de Dieu Jean Di Makela. Bandeko wane ezali ba relation charnelle. Mais attention, il y a délivrance. Makambo tali molimo penza. Oiko yeba na pasteur, mais c'est pas la délivrance. Encore qu'il y a une église, c'est pas la délivrance. Naki ko kamu sa yo, kuti bato mingi le londo azala kati l'église baza ba posséder. Mingi ne baza ba posséder. Mais nzambe na biso alobi ezanga tango oyo ko tombo la mutu, oko tala malamu. Oko mona ba makambo, yeba ke délivrance na yo et comme pene. Nazo comme nanga parce que la souka parce que avec 25 minutes, bon ça me tombe dans combien de minutes kuna? Bon 5 minutes. Bon 5 minutes s'il vous plaît. Ah, OK déjà ba 30 minutes, to comme na 20 minutes. Bon qui ndenge servant de Dieu Jean de Makela atangeli biso
na pese moi nanga za kuganga kuna mbote mingi moi nanga ya bébé Délice na bébé Précieuse nzambe le kana kopambola bango soki yo posa ba problème ya bana osala ba problème ya makambe belé bande ko Luka délivrance. La délivrance est très importante. La délivrance est très importante. Biso nzamba tim solo kona ba sentinelle. Tozali ba sentinelle. Bibolobi na kotia na tuyo jeke lokola sentinelle. Soki mabe zo la mutu mabe. Toni kamoza koyela ezela bango ngana kotalisa yo beta kelelo bande kona so beta kelelo. Nazobeta kelelo que nazobeta za yango yo na Silver TV s'il vous plaît tout canon me pardon yango nazobeta bien aimé Luka délivrance tala Jésus poussana mais magami na bon monezo marché té eza pamba té il y a quelque chose dans ton corps il y a quelque chose qui ne va pas bien aimé Luka délivrance ngai tango na bene kola. Je te dis la vérité. Tout ce que je faisais, ils ont marché. Je n'ai pas de chance à solo parce que je possédé dans mon livre. On a des témoins. Bien aimé. Je n'ai pas de malamouté. Beauté, ça l'a quitté. Maraming, ça l'a quitté. Parce que le diable a possédé Kingaï. A possédé Kingaï. Mais tant que dans une délivrance, là, on a papa ban de belé, na koma na baninga, yes masia, a sunganga pesa bana, et belé à molimo, net ma passé flamme, Josué, Liwanda, yakuta tout le monde à molimo, peu mon musuni. Cédric Makela, Jadu Makela, Plamedi Makela. Na koma tata penza abana so na bla tanga molimo wana kutu kolobate be vanji se di tisungu bazana poto ba mama Nancy mwana Popi bazana poto ba mama Mati ma fille ba igeti mao ba papa Nise kutu kolobate ba mimito maduda bomona na pesa bomba ba mbote ngana ba mama banga te lokola flamme na pesa ba dédicace na dédicace saka bango ba tokola ba mimito maduda ba frère Yava ba Getsi Mao baze bele ba Brigitte Mpangi baze bele na poto ba Balbine ba Sunda baze bele na za pela ba ne bele na Amerique kolobate baze bele na kolobani nzambe apesa ngai famille munene apesa ngai fa soki beka likambu papa ki atama musabi passe oya bengi na zeki mutamali chance te mais lokona zeki posséder ne bloko na zoko mona ngote na zo pesa beba na baza na Amérique bambote belé frère Lievin nzamba pambola yo na moso mama Gigi nzamba pambola bino na bosete civil ki galu nzamba pambola yo na mbali na yo nzamba pambola bino wa moyi nzamba pambola yo Jombo Bolibanda docteur nzamba pambola yo boze belé ba papa Jean-Jacques ba frère Galilée ba maman Pauline boze belé nzamba pesanga bana e belé ebele ko sakanate ba sœur Mariam na Belgique baze belé lelo oyo ata bazara ngari riche mais nazane sengo parce que nazana batu mukilo ba nini zanga mbongo mais zana batu voilà nakomi nanga presque na suka Luka délivrance okopesa le banzambe raison okopesa moi parole la motivation on a kabona yo raison. La délivrance est très importante pour Namutu. Très importante. Si on a délivré, on a cortège à ma problème. On a un poto. Mais bisenga poto. Via madame poto. On a un côté. On a l'Amérique. Mais bisenga poto Amérique. On a un côté. On a l'Europe. Bisenga Europe. On a un côté. On a l'Afrique. Bisenga Afrique. On a un côté. On a le Congo. On a tout le Congo. Passe les kinamboka, oui, passe les ali. Mais, ce que ça n'a nzambe, passe que le Jésus n'a yoté, na makasi. Voilà. Biso to vu ana Congo. Mais tant que passe sur la gana, ce qui a ndegeni wana, ezali, oui. Mais tant que nzambe, azo pouvoir, parce que tu as délivré. Quel est le Seigneur? Nzamba peso grâce. Yakolanda maloba oyo.
Yakola la parole la motivation oyo. Apambola bino. Bo s'abonner et belé. Et là moko makamba boye bato balanda yango te na ba chaîne. Soki yaki kuna bolumba muté bili. Kuna bato zo fingana. Kuna bona boye makambo ko édifier te. Yeba ke kotala bolim sanga bande ko no bona na terre moko terre à terre. Kotala mutakala ya mutu. O boza na intimité te. Boza na ya bolingote eza malchance. Bozo so ba possession. Yo kene ko na ebisi yo. Eza malchance. Bana Noé, batraki mutakala mutu musute. Ya papa na bango tango mususu naza disposé te. Oleki moi tango muke obengi e ko sala bongo malam. Na ko sala pena école de délivrance. Na chaîne na biso e longona ba sali ya nzambo to travail na bango, vraiment ko sala bongo malam. Bo s'abonner, liker, ndenge moi na nga frère baka j'aimer ba nini émission et puis partager. Partager et comme ça la bonne malam. Lucas délivrance. To bandeng na prière, to souksa na prière. Nzambe papa soit likolo na commission nzambe pona tango pesi biso. Tango malamu oyo ya parole la motivation. Oyo nzambo sepena kablango na bana na yo. To zu tango molaite metikete bato balandi yango. Bazo apen pifa ko partager yango. Bato baza na ba problème baza ebele. Bato baza possédé baza ebele. Bato baza na ba cortège ba problème baza ebele. Mais Jésus yaki po bato baza la délivrer. Oyaki po bato bazo vie. Pe bomo yango eleki eleka mingi. Mais biso tozoza yango parce que to tungi sami na milimo ya bokeseni. Tikete nkolo oya landi akabola sango na moninga na ye. Atindra pe moninga na ye alandango poete bazwa délivrance solo peut-être na kimé na bomo na biso na pambolo Yahweh na pamboli kombo na yo na kombo na Yesu Masia oyo azali nkolo mosungi mo bateli pe mo biksi na biso. Amen. Que le Seigneur vous patafiole. Merci. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani. Loboko na tata ese-moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert.